Kobolanda biso partout à travers le monde. Napesi bino bambote belé bandeko na ngai bana mama bokota ebele bandeko na ngai Fally Ipupa très fâché à blague te Fally Ipupa très fâché très fâché apesi ultimatum na ba bureau na ye ba musicien na ye oyo nyonso to asalaka na orchestre F victime oyo akoleka po akritike concert ya Koffi Olomide aza na suspension indéterminée. Bandeko na ngai Fally Ipupa apesi ultimatum oyo nyonso asalaka na orchestre na ye tobandi na Kisinjora kitati na se oyo ako oze aleka akritike mpiaka ya Koffi Olomide aza na suspension indéterminée. Bandeko na ngai nzoka likambo ya munene oyo esalaki Fally mawa makasi likambo ya munene oyo nzoka etosaki Fally makasi. Bandeko na ngai tomona ara Fally Ipupa neti asepelaka na malheur ya Koffi nzoka Fally Ipupa esali ye pasi mpiaka Koffi esali Fally Ipupa pasi eblagi te apesi mode de l'orchestre na ye mutu moko te aza na droit ya kokende kolobela échec ya vie na ye Koffi Olomide oyo nyonso to ayebi ke asalaka pembeni ya Fally apesi mise en garde na mutu nyonso tu oyo akokende kobeta lisolo ya mpiaka ya Koffi azopesa ye 100 mètres parce que Fally Ipupa boyi me bandeko na ngai kotala Fally Ipupa mpona telemeli orchestre na ye mobimba balobela mpiaka ya Koffi te. Fally Ipupa alobi batala makambo na bango oyo eza liboso makambo ya Koffi Olomide eza ba distraction apesi modode alobi Koffi Olomide akotikala papa mutu moko te ameka kosala émission ya kolobela makambo ya concert ya Koffi Olomide. Tomoni Fally Ipupa kuna azopekisa fere boya pe Jésus de Nuance atindi makauzi akende kolobela mpiaka ya Koffi Olomide nzoka makambo oyo Koffi akangisa fere bola kanda wana etikala kosila te nzoka fere bola azalaka na kanda Koffi ti lelo après avoir kometa ya Koffi fere bola tindi makauzi bandeko boyoka tozwa nanu mwa moke awa fere bola tindi makauzi Napasaki maintenant au week-end mon oblige. Je te jure franchement, aussi la tête de mes enfants. Nazotala sikoyo. Nzambe, routine les femmes de mon côté abikisa vérité la charge batiki na ina wingi. Na plan wana, soki les pattes à salakiti. Na ba madouche na bakisa ba rouge na ba noir wana. Mais demna tout ça la lokola ba esclave. bandeko na ngai kotala fere bola héritier atana babeti concert fere bola tindi makauzi te Weranson abeti concert fere bola tindi makauzi te fere bola ke kotinda bato na mama oyo vie na ye Koffi Olomide oyo ayebi ke basala lien moko boyeke soki Koffi azobeta il faut faire soutenir ye soki fere pe azobeta asengaka après pas Koffi Olomide tala melesi fere apesi Koffi Olomide après échec total ya Roi Baudouin fere bola tindi makauzi. Bandeko bozela eloko esalinga mawa makasi ya eloko esalinga mawa makasi ya donc fere atindi makauzi atindi makauzi après concert ya Koffi Olomide Weranson abetaki fere bola trouva ngo normal atindi mutu te po bayebaki ke Weranson asali plein héritier atana abeti makauzi asalaki sortie médiatique te
nzoka kanda na bango oyo Kofi akangisa fere kanda wana esila te bola nga oyo eza bafofona nga te quand tu fais une semaine pour la musique, c'est la place où on le travail pour lire. La passe qui maintenant au week-end m'oblige. Ce jeu, franchement, c'est la tête de mes enfants. Nous sommes là, c'est quoi, routine la biso moto moko te abikisa verego na charge batikila ye na wenge na klaona soki lepaka azalaki ti na bamadusu bakita barouge na banoir wana donc bandeko na ngai kotala pena confiance oyo ve na biso mopa bapesaka fe regola fere ake kobimisa kaka moto oyo ye apresentaka biso na premier soin nyonso to elobaka oyo ezalaka ngai yembela biso nani ndenge po kodia nzomba yembaka maka ozi mpe akenda koyembela biso bandeko mondi ya musique eza mondi ya bahypocrite yango tomonaki Kofi aleleli fere na ndenge nyonso tu azala comme invité na ye fere atikali koya te fere asabote concert mais Adidas Arena Kofi Olomide arespectaka invitation ya fere egola vie nanga Kofi zwa mayele tika kobundisa bapropre bana na yo tika kosala biere na contre bana na yo tala fali po badikapi la merveille oyo toyebaki ke soki concert esili bakisi nzoka bakobima bajanvier bakobima bakokritike me fali akangi bango bushi be alobi non kisi nzoka nayoka kutu monoko na bino meka koloba eloko te merveille yango azali moto oyo aza peti ya Kofi Olomide makambo na ezokonserne nango fali te yango bomoni merveille yango asala baémission na ye tranquille kisi nzoka fali mpo balobi komeka te wana azali papa mpiaka na ye kosala biso plaisir te eza ndako oyo towuta me bandeko fere bola reconnaître quartier la tete ke awuta kuna bandeko kaka na moma Kofi abeti concert moma mokili ezoseka Kofi bokende kotinda maka aloba likambo ya monene boye lobi quand tu fais une semaine pour la musique, c'est la place où on le travail pour lire. La passe qui maintenant au week-end m'oblige. Ce jeu, franchement, c'est la tête de mes enfants. Nous sommes là, c'est quoi, routine la biso moto moko te abikisa verego na charge batikila ye na wenge na klaona soki lepaka azalaki ti na bamadusu bakita barouge na banoir wana tala ndenge makaozi komanke pena kulu to atiaka bango poi tala ndenge makaozi aza komanke kulu to ayaki kosoutenir concert na bango ya Adidas Arena ata bamangaka Kofi yango tokanisaki ata baorchestre mosusu ekoya komanke Kofi me kotala bapropos oyo eza pena ya mutu ya fere egola nde aye kosala sortie médiatique après échec ya vie na biso le grand Mopao vraiment vie na biso Mopao mokonzi balobaka ndeni nango les conséquences corrigent mieux que les conseils topesaka conseil tika kolanda fali aza ndeke oyo asa pumbe musika fali aza aigle ya munene tika kolanda Kofi tika kolanda fali vie tozongisela na bemission oyo osalaki ere baotuno ere fali azobeta stade tolobaki tokosala analyse soki vie concert yango mpe ya stade esili nde tokoya kofandela sikoyo baanalyse osali promotion ya stade na yo osali promotion ti osilisi tomoni ata sortie médiatique moko ya fali ipupa te na vie ndenge balobaka le karma existe vie yoka maloba na yo moko oloba Kofi fali azoprépare stade de France tolanda yo nani vie maloba na yo oloba Stade de France, le Stade de France, on a Gims, le Congolais Gims. Le Congolais Gims. Oui. Et on avait tapé des dates. Gims, on a 10 dates. On a un projet. On a des dates. Mais il y a peu de projets. Non, on n'a pas bêtité.
Mais match déjà bien balete kama. Ozoni malade. Parce que nous tu dis ngapela koloba na kobeta. Fere pas koloba kobeta. Inosi pas koloba kobeta. Tout ça c'est des projets tant kobeti ça no ba. Alors que moto azoli deux dates, a tient la date. Ça c'est la tienne. Et au lieu de ça la chaîne à télé. Oui, éviter. Donc, vie azalaki maloba mabe. Vie ozalaki maloba mabe. Vie ozalaki maloba mabe moko impossible. Et il fallait se préparer stade roi Baudouin ozalaki maloba mabe. Est-ce que vie okoka solité maloba yo oloba il fallait se préparer événement monene oyo monde entier eyeba que ce qu'il fallait échouer kaka ba carrière ya fali ezimbi. Mais yoka maloba na yo avena bandela mo deux fois pour oyoka kaka. Dans les France, il y a et ça, des France, on a Gims, le Congolais Gims. Le Congolais Gims. Oui. Il n'a pas bon, avec tapé des dates. Gims, tout à l'heure, on a 10 dates. On a un projet. On a des dates. Mais il y a peu de projets. Non, on ne peut pas bêtiter. Mais match déjà bien balete kama. Ozoni malade. Parce que nous, tu dis, ngapela koloba na kobeta. Fere pas koloba kobeta. Inosi pas koloba kobeta. Tout ça, c'est des projets tant kobetiter ça no. Donc, vient la mission le baki. Pour na kobeta ya kobeta, faire kobeta, inosi bien kobeta. Si quoi veut libulu wana monene wana olobi yoko kobeta, inosi bien kobeta, faire pas kobeta. Ocho mekana mungu ya roi Baudouin, mungu ya roi Baudouin, mungu ya 50 000 places. Viens. Mekana nikosobola ko ve, mekana kolata ko vie na sepelaka na yo vie na mopao. Bien nous on a séparé la mosco ce que là tu peux na costume ou bien na plateau bien aux autres basiko oui le micro non le long ma belle vient na kofi l'idée après concert ya roi Baudouin te la na plateau oya te la biso veste o se la biso pena lunette ya noir oya ko expliquer biso roi Baudouin na ndenge le qui vient na ngai parce que on fallait zo beta vieux ça là qui na courage au changer plus de 1000 vestes au changer ma veste modèle na modèle viens toze la sikoyo après stade na yo toze la ola te la biso ka même veste la te la biso na be mission fallait se préparer stade biso toze la tout le monde na veste wana toze la tout le monde na ba veste toze la na Karimu toze la na mission ya sango pour qu'on nous en le catin. Kofi, tu as compris qu'il y a un nouveau boss dans la ville. Je te l'avais dit que l'élève n'avait pas seulement dépassé le maître, mais il avait également acheté l'école. Et aussi, il avait même acheté la venue où se trouvait l'école. Tu n'as encore rien compris apparemment. Voilà. Mais il faut pas à Kabino Bouye. Parce que les conséquences éduquent mieux que les conseils. On te faisait savoir, Kofi te prend pas la tête. Les grandes salles, les stades sont réservés à Fali. Non, moi je suis le maître. Non, monsieur, estime-toi heureux parce que ton concert à You Arena, il a qui annulé. Yango tu vas là archive ngam banda kuna ngam banda. Normalement le roi Baudouin, fallait ça va bon, fallait pas le ngam banda mo beti le thé. Parce que ce que tu as fait, tu as combien de seka aussi qu'on a stade des martyrs. On a préféré on a 1000 fatal. Et on sait où tu l'as bien. Tu as compris qu'il y a un nouveau boss dans la ville, dans tous les pays. Dans toutes les capitales, dans toutes les villes, la majorité plurielle, ce sont des warriors. C'est là ce que tu as fait à stade. C'est là où tu vas comprendre. Ni côté de l'âme, ça se concerne Oyo. Et pour le moment, là pas de l'heure. 20 ans. Donc, Bana Congo, tu vas sanate que Fali pour ma solo à stade roi Baudouin à se mettre local. Fali pour ma solo à stade roi Baudouin à se négocier en local depuis 2023. Maintenant on va changer date cité. Si quoi comme soni auto tu peux yoka makasi soni auto yoka. Fali pour peut-être dans quelques jours à annoncer biso date. Fali pour annoncer biso date pour makamba ndenge ezokende c'est comme si Fali a annoncer biso date bandeko na ngai. Odi na vie totika ka kimutema mabe ya bandeko na ngai na vie totika ka kimutema mabe. Soki mununga zo préparer événement ya monene. Il y a critiqué ata et simbité.
yako critiquer air simbité netinga na soutenaki vie na nga Koffi Olomide na soutenaki ye muke monaki nga na asala campagne ya ko déstabiliser concert ya Koffi la nga image nga na soutenaki Koffi na tiaki énergie na nga mpona ko soutenir Koffi Olomide makambo yango nde esimbi te naye kosenga vie na ngai Koffi Olomide ke non vie changer mwa manière na yo ya komelela mpe makambo tala fali mpo bakara oyo ye asimbi kara oyo abeti yo eza kara ya kosimbi so touche fali oyo azosala événement ya Stade de France soki kobeta mpe fali kara emso bato na ngai batia mpe na kaya kosomba babiya desordre te yebisanga sikoyo soki bambwa ya fali nyonso tu bafongwamaki pena bato pena ya fali oyo basalaka na okesa fali pena bafongwamaki via kosala mpiaka vie boyeboyo elingaki atire attention bato vie elingaki otondisa stade oyo donc nga na kosenga baartiste congolais bolanda meme stratégie oyo fali yakomi osala moto ozobeta concert no babeti yo kara tina suka tala ya ngai biro moko pena ya fali pupe benge eyebisinga bino ken tika kolobola biloko wana fali pupe azolinga ngo te talaka apekisi nga mema asalaka epa fali te nga asalaka epa na bino te soki fali azopekisa nga natika analyse nga nasalaka epa na bino te wana bokangaka ya busha kisi njoka ko kisi njoka nde moto asalaka epa na bino bopekisa ye kisi njoka nde asala na kansela te nga nasala epa Koffi te nga nazala mwana mosala Koffi te bamarifa ayelaki biso discours moko ya monene awa kino mamarifa ayelaki biso discours awa kino babuki roi Baudouin mamarifa oyo azali petite sœur propre ya vie na biso mopao ayelaki biso discours kino vie abuki roi Baudouin biso mpe totali na baimage yango tomoni place vie abuki roi Baudouin te sikoyo tosali biso mpe toye kaka to verifie analyse mamarifa alobi bongo biso mpe toye kosala analyse non toye kosala analyse te toye kosala analyse donc makause annulation oyo bango bazwaki bapeki babillet te baye kolatisa charge wana sikoyo epa Koffi donc Koffi nde balatisi ye charge mokili ya matata kosala babiloko ya boye epuis bato ngo oyo esala biloko ya bato bakenda kosintili sikoyo kosintilango mpo bapesa bino fese sikoyo natali force bapesi epesa résultat wana onani mpasi nayokaki natali so nabi papa ya fe en tout cas bakolwa batiaki na mabondisi en tout cas bozoka bino moko fere ye wana aolakisa bino ke kolimbisa moto eza kobosana likambo te atindima akauzi afinga pena mpiaka Koffi asalaki bomoni ni mokili yango ndenge ezaka makasi lobi jasabulu bapesaka tosali na semaine ya la musique ezalaka mpasi moko lele particulière napasaki maintenant au week-end mon oblige je te jure franchement aussi la tête de mes enfants nazotala sikoyo nzambe okotindela biso moto moko te abikisa verigole na charge oyo batikela ye na wenge na plan wana soki lepaka azalaki ti na bamadushu oyo bakisa barouge na banoir wana sikoyo naokomprendre te sikoyo ndeko na ngai fere obosani na yo obosani pena obeti Adidas Arena na Koffi Olomide ase déplaça afuti billet avion afuti bachambre hotel aye alandi oti na France aye mpe amati bobeti na ye mpe podium moko héritier watanabe abeti otimima akauzi te weranson abeti botimima akauzi te fali mpo babetaki Stade de France botimima akauzi te bozeli kaka Koffi Olomide abeti makauzi mbwa bima makauzi mbwa na biso bima atake vie wana akamisanga na kota boloko makauzi aye kobima na concert aye kobima sortie médiatique après concert ya Koffi baya ya musique eza monde ya bahypocrite Koffi azotiela moto motema oke moto yango nde
azana mbeli ya kopapa ye pena ya kopapa. Donc mutangonde azana mbeli ya kopapa ye pena ya kopapa. Donc bande konangai comparaison Kofi Fali en tout cas na yebi sabino totika na biso. Maintenant nazomone la carrière ya vient na biso neti eza ekozala na ba problème na suka. Le vient na biso na carrière na ye akutani na échec ya stade auti kobeta. Siko pe kokumi so azokumisa ba politicien. Awa pe Kalemie komi na ba problème. Soki pe mboka ngo koti mbilinga briske. Via koya pe na ba palais na ye akimi na exil. Aye suko ku eko sangana na ba kao ko fanya beti na poto. Est-ce que vie ezala ba problème? Vie sala nini nzamba ngi apine ye na ba ajo. Ngana na ba video mo Kalemie zoke na kokoya. Siko yebe na biloba oyo azoloba po na bato yango bakoyisa Kalemie. Bato wana pe soki baye briske akope de pe babie nyonso. Awa pe na poto place akokima Fali pe awa azonyokola ye. Nayebi te peut-être ndenge Madilo ayemba masumu nyonso tosalaka na se futa mara na se peut-être kolimbisa moto ozali kobosa na likambo te ndenge Madilo ayemba fere bola tindima akauza. Donc bandeko na ngai makambo oyo ezokende mbilinga vie na biso ifatala ngai nayebisaka vie na biso bima na monde ya ba politique, bima na monde ya ba politique tikala na yo kaka na miziki na yo bima pe na kati ya ba polémique inutile naka na yo no concept ya Fali Ipupa na kometa moko production la migration ça on a grandi dans les quartiers Yolo. Le producteur actuel de Fali Ipupa na salle à Ochu Arena on a production qui est Soso na Ocho Arena. C'est un Congolais né à Yolo, grandi à Yolo, à l'États-Unis 2000, pardon, Angleterre, et après ça, je salue mon ami Regen à Catalondre, mon ami Regen qui est un beatmaker à Catalondre, la petite Bambo Tébélé. La petite Regen Bambo Tébélé. Donc, Moko, on produit Fali Ipupa pour la deuxième fois à Catalondre, à sa femme, moi, la Yolo, donc moi, a fini la police, moi, il lui dit, so vous dites, bon, le faut les gars, lui, dit, donc, bana mama na minute Fali Ipupa mutanga bomandule abeta sali ya 20,000 place na kati ya London na British mboka ya bamamarifa na ebite famille ya Kofi ezalaka na London bana Kofi bazala na London Fali Ipupa salaki sold out atie deuxième date eza po akende koboma bango eso na tension kuna toyebi te makambo oyo place ezokende parce que makambo yango ezokende mabe makasi makambo oyo ezokende mabe makambo ezokende mabe makasi donc niveau ya makambo oyo ezokende mabe bana mama makambo ezokende mabe toyebi te vie na biso kote oyo azozwa pression ya Fali Ipupa kote ya Kinshasa kuna pe ya Congo pression pe ya ba M23 toyebi te kote oyo Fali abloke na musique kuna pe bakoya kokanga bandako. Donc makambo ezokende matata toyebi te amoni makambo tosalaka na se osali masumu ebele oviole bana batu o sacrifier bato meli bamakila osali nyonso mais nzambe na biso oyo atalaka biso nzambe wana banda ajijaka biso bandeko na ngai ezosala pasi pe mawa namoni bwana mosaka awa ayepe koseka héritier Watanabe oyo eza koseka ya bato bakwei na velo héritier Watanabe atikala kosala mpiaka te bandeko na ngai héritier asali 90% ya bato nayebi te so perdre ya mangonde napona nga chapeau na courage ya koze bongo mpona age wana Afrique na limite ya esundu Manchester le Bordeaux. Mais côté l'église, Dieu se fait très la maga. Maintenant. Plus. Oui. Boka makambo bwana zoloba, mais confiance okende kobeta,
bapekisaki ye te bokanga na mbia nazoloba oui. Ceux que je confie l'homme au comparé dans mon tout maman qu'on faut gagner. On peut pas gagner. Ah, je n'ai pas gagné. Ok. Vous comprenez? Juste. Dès qu'on avait l'homme, comme regret. La vie de se perdre dans la maonde. Après, on a chapeau la courage. Il y a posé bien pour l'âge, voilà. Afrique. La limite, il y a eu sous nous. En tout cas, le roi Baudouin. Regret là, yo. Mais côté regret, ça. Nous, se fait ça la maga. D'accord. Oui. Les choses à moi, c'est de 13 à 25 ans. Si je chante dans mon gars, il y a eu mon relation et la vie. On s'est dit pour la dire 48, pour la dire 46. Quand ce tout va dire, tout va mal à la carte, ça va faire ça, il va jouer la pousse. On va la dernière place, ma partie du tempo. On va aller aussi à la vie, toi, 48. On va jouer la ligne en bas. On va être à Maroc. Et des 13 à 25 ans, on a été aussi la plus grosse monnaie, on a dit c'est l'image du moyen. Alors, année quoi à l'État, Stade de France. Année où on a confié le numéro 1 Stade de France. Le Stade de Rome, le métro, à les Parc de France. Ah, non. Il faut attendre. Ah, ok. On a Stade de Bordement pour quand même venir à Wapunga. Ok. Oui, bien, année où on est en zone. On habite à Stade de France. Ok. Oui, bien. Oui, on a raté Stade de France à 2 albums. Qui glissana à la Kélé. Ok. On a la Kélé, il y a tout. On a couru Nico. Ok. La glissana, il y a tout. On a tout pour tout. On a tout 3 fois. On a tout sur nos malais. Ok. Libère. Arrêtons 3 fois. Ok. Il faut nous arrêter la loi. Arrêtons l'ultimatum. Ok. Arrêtons les facades. Ok. Année où il fallait vraiment mettre à stade de la voie. Mais, donc, que je dispose, ils sont légendaires. Après, je suis revenu à ma stade, mais on aime que les autres pays collent à ma stade. Ok. On se comprend. Sauf que, on va calculer qu'il va comparer stade Néné et Kofi. Maintenant, déjà pour comparer, ce qui est grave, ce qui est grave, on fait le midi avec un qui consort lobby. Il y a des concerts. C'était qui hier, anniversaire né à 70 ans. Du coup, tout le monde est le loup malamoko. Il fallait pour ajouter la merveille à poster malamoko consort là et la page. Quand le loup a posté. Sur le problème Mbappé à Ramsès, le problème Isaac Kande, ce sont des spécialistes, analystes. Donc, il y a eu l'idée. Bandeko na ngai ekomi pasi na makotala bato bakomi lobela likambo age tosona na makambo age ya eza na koko moko na Belgique awa abeta forêt nationale place oyo abeti koko moko na Belgique abeta forêt nationale place oyo auto beta wana nga na ofanda face à forêt na avenue du domaine koko wana bandeko namona plein ya bato soki koko wana tiaka même stade d'ivoire Baudouin bato wana balinga bakoka na stade te bato baya fulu nde place na komponaka na awa na Belgique oyo bakoko bazalaka ebele yaya koko oyo abeta wana na place oyo auti obeta aza mokolo ya kofi ya mosika ya akozala na banonenkelke akende ya tomoni namona pena bakoko baya na banzete ya asala plein moko bakoko babima na Belgique jour wana makambo ya kofi toloba nde akoki na ye te vie mpe rankine eleki te eske vie akomi mpe koko eske vie akomi na nzoto ya bakoko ye oyo booloba bobi bino booloba par rapport ya age na ye il faut ko félicite ye ebongo vie mpe par rapport ya age na ye mwasi oyo ya tie na ndako azokorespondre na age oyo bino bozoloba kasi kasi aza na mwasi oyo aza na age ya basi oyo biso totia na bandako te dabino bamoni kaka tosige age ya vie par rapport ndenge atie kobeta stade siko age mpe basi oyo azozwa sikoyo baza na baage nini
vie elakisi te ke soki bato batondi te eza par rapport ya âge. Soki par rapport ya âge tosenga fere akende kobeta kuna. Soki par rapport ya âge nde esenga moto abeta bastade. Soki Fally abetaki par rapport ya âge, musicien ya âge ya Fally, Yaya Fally, leki ya Fally moko na Congo akende kobeta stade moko ya poto. Donc Congolais nous avons la place échec yé bon que la raison moko inutile. Kofi akokite bon la débat âge. Bon la débat ya âge akokite. Ce que ça likambo âge si ndio zo sala nini na kati anda kwa libala. Kasi ce que ça likambo ya âge kasi sala na biso sala nini na kwa libala ya âge ya bongo. Eza revient akokite makambo te akokite. Sans likambo âge kasi bajeni baza ebele via produire bango na stade. Il faut qu'on dimaka bato soki moto asali eloko na ye esimbi bolimaka bato basala biloko na bango esimbi vi atiaki lokolo na mai ya potopoto. Viele moko ayembati nakanisaki natia makolo na mai ya zelo nzokanga nake kotia makolo na mai ya potopoto. Eske na mutu na yemba yango nakanisaki natia makolo na mai ya zelo nzoka nake komitia makolo na mai ya potopoto. Eza Kofi Olomide mutu ayemba yango. Kofi ayemba yango nakanisaki natia makolo na mai ya zelo nzoka nga nake kotia makolo nanga na mai ya potopoto. Déjà via yebike et a biloko mususu ko sali yango e ko zingiso na libulu via yebi yango très bien. Via bo sanité ayebaki yango pe très bien ke makambo azo sala e ko simba soit il peut ko simba te. Via yebaki yango très bien. Besoin ngabo na biso na hypocrisie ya nini? Hypocrisie besoin ngabo na biso za hypocrisie ya ba senzi. Bino bokanisaki Kofi Olomide ayaki pena kobeta stade wana po akoya. Si Kofi amekaki azalaki trop sire na bagolwa. Kofi azalaki trop sire na bagolwa. Kofi ayebaki te ke frère azalaka na kanda neti lelo. Ayebaki yango te. Soki Kofi ayebaki ke frère ebola kanda wana azalaka nango ti lelo, Kofi alingaki aya kotia likolo na mai ya zelo, na mai ya potopoto te. Bozala na yoka na atinda na saiko po ba bata saiko ba bengi po ba zwa azonga si ba teli ba meto no futo combien bi mo futa ni na ozo na kantira ta apatuli ko bandeko na ngai totika nanu babozoba ya pamba vie na biso mopao erakoi il faut to expliquer ye mbala si mavie kokende su na mabulu ya bongo te batere wana eleki minene oyo eza moma na bino ya ba succès esu te ya ba succès oyo bozalaka nango kala te kala Kofi ça va mais pour le moment Kofi esimba te kala pena Kofi abeta na place moko boye ça va kala pena soki Kofi azobeta ba place a bongo ça va mais na minute oyo bino bozo soutenir Kofi boyebi te ke Kofi Olomide na minute oyo makambo ya bongo ekosimba te boyebi ke kosimba te bavie wana baza bato badanseuse bazolela kuna bazolela makasi bafamille na bango ezolela bafamille ya badanseuse ebele ezolela kuna ale bino bozozela bavie wana batondisa bandeko na ngai bozela bavie wana batondisa bavie lelo bakotondisa te bavie wana lelo bakotondisa so eloko te bakotondisa te na makambo bavie wana basali badanseuse
boza sur pena confi na jibe bakotia mabaya awa pe batondisi na makambo bango basali badanseuse na Kinshasa. Non, ça okena kaboy. Yaya. Na trouvé on sukate musala. Kate musala. Non, ça est. Non. Bozozwa pena bana ya bato ya basi bayeki danseuse. Mwana mwasi ya moto ayeki danseuse. Ozu nyonso nsima na yo opesi ye. Bokotonisa stade. Zia betanga position pour mettre sur le canal de personnes zia betanga alokanga ça les savoir. Na âge de 16 ans que 17 ans. Monsieur a bengisa na rendez-vous na la crevette via yemi première fois. Na oya na poso na côté la vie. Na fungula chambre hôtel. La crevette. Sikoyo bongo sikoyo bino na mitu na bino bozotia kenwa bango bazwa ba stade batondisa ba stade na makambo bango basali bana ya bato ya basi na ba mouvement na bango da makambo bango basali bana ya bato baya na ba orchestre na bango na ba age kimine makambo bango basali bango na kati ya ba orchestre na bango neti sandali na zoloba bayebisa sandali na akobuta mwana mobali apesi nsima nyonso ye aka na kofika nsima ya mwana mobali mpoza na mbongo bokotondisaka stade moko te bino boka sandalini yaya na trouvé on sukate musala kate musala ngabla saidi non faut que tu me montres les positions pour ça ça Zia betanga position pour mettre sur le canal de personnes zia betanga alokanga ça les savoir. Na âge de 16 ans que 17 ans. Monsieur a bengisa na rendez-vous la crevette via yemi première fois. Na oya na poso na côté la vie. Na fungula chambre hôtel. La crevette. Na fungula chambre la crevette. Zia on est grandi, on n'est plus les enfants. Tu as joué avec beaucoup de danseuses dans cette pays. Moi, je suis une étoile. Tu as utilisé, mais tu n'as pas pris ça. Ça dégage la spiritualité ici. Dans la carte, à l'âge de 16 ans, 17 ans, on a première fois, parce que ça a nagé. Na fonga ka chambre la crevette mona kuta via position bo na kuta via position bo na kuta dit président soyo pour ça ni na président atenga ka bo ya na trouvé on sukate musala kate musala ngabla saidi batoloba bavie oyo ya musique bana bato pena balembolaka bango pena basima wana balemboli bana bato pena bayakaki danseuse zoka bakoma kolembola bino ti basima na bino so bastade yango oyo vraiment bastade yango ata kutu totie makelele ata tolobi ndenge nyonso donc bavi na bino eza maudi déjà de bana bato boyaka donc mwana bato auti epa na bango ayeki mosalaki danseuse opesi nsima na yo ye azwi atie lolemo ese bino pena baparent bosouete bavie oyo batondisa bastade bato bakritike te sike bobota bana basi te bobota bana ya basi te na makambo oyo bango basala awa natika na osanda na lebango président soyo pour ça ni na président atenga ka bo yaya na trouvé on sukate musala sikoyo batie oyo bozolanda biso oyo pena boza na bana basi te bino nyonso
Pour nous, on a commentaire, moi, j'ai été bossé dans un commentaire. Donc, on a vu ça alors. Makambo Sandra Zoloba Awa, dans ces unions, ça repère ce témoignage. Si quoi, toi, soutenir bateau, bah, on c'est la mission de stade. Même le président, on a besoin de Misaka Bambongo pour la musique. Même le bateau, on a besoin de Misaka Sibambongo pour soutenir la musique en webeta. Babilo comme chose on mérite dans nos bakacho parce que banoyo ba mission ba tia ba vie na bango danger ba sala ba mission na kati ya Kinshasa. Pourquoi ba vie ba nga faire ba ta procédure procès à pambaté. Bana ba beta makambo ya solo. Nani yango kondima mwana na ye ba ndeko sala e makambo yo ba sala sandali na awa. Et bien, les musiciens sont allés à Minen. Mais il faut falloir, tout le monde a film où il y a mouké, il faut jamais film où il y a mon même lissous. Comme à Betty Bina, on a pu prendre dans le stade de France. Il faut à Betty Bina, on a sur le stade de One Billet en Angleterre. Film. Oh, viens jouer les mouké. Il faut que ça fasse film ya monene boy. To mesure na no boy sakana kana bana batu, to mo kasko mesure na ngo to la kasko film ya monene. Ezonge la yo moko beta ka yo moko. Bo sa la commentaire te, bo zo komelo côté, bino ba parole ndenge ni bozo la émission oyo. Makambo vio lobaka, makambo vio asala ka bana batu ya basi ba danseuse. Est-ce qu'elles ont mérité un pied à eau et à sel ou elles ont mérité un côté? Nous sommes de faire la nation et pour foutre ma caca nation awa. Jour JBP à Koya awa à subir même humiliation. Bana on a funda ba bino tepo eza Afrique eza Congo. Besoin na procureur, besoin na généraux, besoin na nyonso sima na bino. Na film na bino ko bando beta na wala fali. Biso pe photo ça la ki songi. Il faut to ça la ki songi. To lu ke loka ba place ya minene yo ke mba beta ba wanda ko kuna. Bazo ba humiliation. Mundela koyoka ba aventure bino besala na Congo baba ne pesa bino ta basala fali po batozwa pena film oyo toko pesa yo pena donc toko luka ndelo ya monene eloko pena ya monene lekina stade de France yo faut omoni bango ba pesa sandali na lembola yo faut ozwa bango o bango obetango film pena faut beta ba la fali comme il fait le yao kokane bitumbo te faire la faible hein? Comme il fait le yao kokate en tout cas biso défenseur na biso ezaka fali film oyo photo pe sango fali afia kula ba vienyo surtout oyo basaka na bana basi ya batu na kati ya Kinshasa pour na pauvreté vient na bosa autre chose la chicote hein azu chicote na ya azu chicote na ya je pense à la pire Lapi pena da fani pour bete pena fimu ya ngubuko ya boete na fimu viens lapi comme ça bano yoko ni baza ba faible bo sakana kana bango na Congo po komeza ni beko zake
bino bo badobeta ma nzamba bandobeta bino ka fimbu na musala na bino bosalaka Yasani. Naki musala gobina. Nakuti musala ebele. Wana zaki kate musala. Olinga kila ngopo boye kilipwali. Na boye ndeni na luka fifo ke pote fo boko balik na za mwa bitiki. Yoga bino ke musala o biso sala kashi ya te. Nzi akole kana teze te répondre à biso. Anyole biso ba danseuse. Ba danseuse bele biso a position bele. Nga kuta na position ni sai kate musala. Obabwana. bandeko na nga botiana no bagene bino botiana no bagene ebele botiana no bagene bandeko boza baparent ou boza baresponsable bato bolanda ngai naza na 24 jeunes dans makambo oyo baartiste oyo basalaka bandeko na biso ya basi nga nazobeta mpona kodefendre bandeko na biso ya basi bino bosteli na 25 jeunes seulement donc ti naosala émission oyo bozopartage nga te nakomi na 26 jeunes seulement est-ce que émission oyo makambo oyo nazoloba nazomérite nazala na bajeune te est-ce que eza normal bamusicien mpona pauvreté ya bandeko na biso ya basi basalaka bango biloko ya bongo mwana na yo obota azala ta mwana na yo te zoka ndeko na yo kongola afandaka na Kinshasa aye miziki epai ya tata moko boye tosepelaka kaka te mpo biso toza na bana awa na poto surtout baparent oyo bozoka zo bota bana awa na poto bozwaka makambo nyonso normal yaya matisa jeune nzambe ya biso ya likolo tolobaka un jour nzambe ana kosala nayebisaki nzambe ya prophète Emmanuel Bobi nzambe na ngai mabe oyo bamusicien basalaka bana ya basi na Congo wana mabe oyo bango basalaka bango yaya moto azwa place oyo ye asalaka salite na ye apesaka badanseuse mpo balembelaka mpona pauvreté mpo baza na baparent oyo bakodefendre bango te baparent wana baza na place ya kokende kofunda bango te bana wana likolo pauvreté baza na busi ya koloba te fali tokoluka fimbu ya tala fali toluka fimbu oyo na biso moko tokokomema ngo te yo kende beta ye lisusu beta ye kenda ya fimbu wana lisusu po obetaki pena boye to ya boye eswaka ye bien te obetaki pena ya tolo me tuo fali fimbu oyo biso tokoyenga yo okende kotatula vie fimbu wana nanu babeta ye fimbu aboko te bandeko botya bagene oyo pena za para ya solo okoleka émission te 5 otya jeune toanda sandali na lisusu tosala mbongo malonga te yoka mafuta $100 $200 mona mbongo oyo bino bosala eleki $100 $200 par mois en plus vie olokanga na oyebisa yo soki nzambe professeur Emmanuel Bobi te ngai biso olokanga na position na deya bandaka position na bandaka lobi 5e on est 4e mosala 5e mosala apris na elongi bien tosilana eso tosilana nana mobali te nana mwana te sikoyo bandeko na ngai bozozwa makambo oyo au sérieux bana na bino bakendaka place moko mwana bake kosigne se part likolo ya pauvreté bana bakenda kotya bango na basigne ya kwa na bambunzu bana bakenda kotya bango na basigne ya bakwa na bambunzu bato ya bongo bino bozosenga baya kotondisa bastade bato ya bongo nde soki atondisi stade te bino boye na mawa boye konelela bokosala matanga bato ya bongo nde bokoya kosalela biso matanga bana baopesa batémoignage na kati ya Kinshasa makambo oyo basalaka bango makambo kutu ya bakisi etalinga te me makambo oyo ya kolembolisa eloko nde yango wana tosala mosala mbongo malonga te yoka mafuta $100 $200 mona mbongo oyo bino bosala eleki $100 $200 par mois en plus
viens olokanga na oyebisa yo soki nzambe akofe Emmanuel Dodite ngai nyonso olokanga na position na deya bandaka position na bandaka lobi 5e on est 4e mosala 5e mosala baprise na elongi bien tosilana yeso tosilana naa na mobali te naa na mwana te naa na famille te vie ese kufa soki prophète Emmanuel Dodi te mais ewe nazali na kufa te ka 5e mosala baprise na elongi oyeseso repose en paix yo ozomona yeso bandi ete benisi akoma esango na mbeto ayeseso ndi ete benisi nzoka ngai nazala na spiritualité nasa motema nga moko ba repose en paix nzi ozotanga mobelo ya repose ya mpe wana 5e mosala 6e mosala afula ya motolo soki asali soki asali 6e mosala botanga na kobosana 6e mosala yebisa biso mona bozala mona moto na mbeto azofutya oyo bacroix lokwa sango oyo bano nani nani soloba nini ete benisi nzoka nasa motema baya oyebi ngai monde ya musike oyo nalobaka nakokota concert te na deside yango depuis nazalaka na Kinshasa nakotaka concert te mpe nakotikala kokota concert te parce que monde ya musique eza monde moko bizarre ya blague te monde ya musique eza monde moko bizarre ya blague te makambo bamusicien basalaka badanseuse eza monde moko très compliqué eza monde moko bizarre mwana yo na pauvreté akende oluka mosala bazwi na mosala oke bake kosala baeloge bake kosala ya minene okakati ya danseuse wana na moko akufi sikoyo yo oyebi teke biso nyonso badanseuse ya monde entier toyebi tu osala biso sese sokwa mosala loso tokosangana biso nyonso badanseuse tofandela yo balongola sonike babala babota bakona bafoye okekoma wa mosala na mbe oyebakiston ya kobina grande band mais fali pena ndenge aza boye aza agent ye pena aza yaya aza na motema bomoto aza pena motema malamu lokola prophète Emmanuel Dodi oyo solikele baproblème fali oyo kikolekinalekana kaka na tai